parce que l'audio en tout cas vient pendant attirer presque tout le monde. Tant qu'on a audio wana, et ça qui audio oyo à crambo à salaki to audio ya kofi mo de salaki. Bon, très bien, c'est une très bonne question. Audio ko fa salaki za akram. N, espoir ne m'attaque. Pour venir madame de arrêter concert, hippodrome ezate, bakanda wana tout. Tala mutazo betana jiba sali netini. Tolo balelo. Pour mutaleka na teva loba na pesi mutunanga Sankara de Kunta. Muta o Sankara loba za Greco, a créé Greco, o zona nyonga président jibe innocent. Na loba ngo lelo. Vous comprenez? Ni solo na boyo kakawana. Eza topé mana Sankara za Greco. C'est tout ça ba guerre. Atalika sekana ba idée na jibe a créé Greco wana. So jibe et ça aura jibe na mission mo lobi ko faire na nyonga. Bon, sikoyo. Merveille, yo vanda na vie Rambo, polémique ya vie Rambo, na jibe et bandi, na période wana ozalaki toujours na vie Rambo. Mais quand on na batu, jibe na Koffi Olomide, ba welela nini? Eh, wana wolo bango te, sona lobi yango batutu ba obanga. Oh, baba nini? Omoni wolo baka mamba mwana wana eza mwana te. Koffi jo a posé la place. Pardon, natika wana ngamona ngana kende lango prison. Ba lukanga na ndo batama na mon frère, mambo vera mbaye biango. Namona na ba preuve boy. Donc ezaka mwana te. Papa chéri. Bon lelo s'il te plaît, na lobama JB, moi j'apprécie JB. J'apprécie ce Koffi hein, na kokota ba guerre na bango te JB parce que JB za na mutema ya pio. Omoni JB za muto pe lelo vera mbabundisa mingi. To loba pe bien. Merveille. Toko makuna te. Merveille. Obi makamboana yoko bata maka. Okoma ko bata maka mon frère toi ça obi so. Makamboana oyo bono. Entre jibe na Koffi na zana to. Voilà. Na makamboana. Bon, Vierambo na repese tort. Jibe zaida na torte. Hein? Mais Vierambo pe na repese torte parce que Vierambo ebisangi loko mo boy. Abi succès ya ndule zo rabarasi nyoso ya suki métis mwindu nini ana zuma dragaza mo ana boka ngango mingi abi petit nanga zuma dragaza nga irataka momi po lelo ko faire kolia ko faire za gata nene ya soba de tiki bino mbale bo limwa so na tinda yo na Koffi bino mbale bo 10 minutes ezebele na ebite oni na olobano bo limwa bo disparaître ana makadon po Vanessa alongole lamba bo mona de ana pentacle moi si donc ça dit Verambo, moi, si je suis on a sens bien parce qu'il adore basi ayembela basi dort la femme. Moi, ça résistera devant Koffi. Mais le long d'Akoli. Vous comprenez? Vous comprenez bien. Affaire, il y a Koffi na JB, et ça, moi, na te, mais ça, moi, si la carte nango. Et voilà, je me dis, on a besoin d'un spécifié, Maramounio. On a mais et ça, moi, na te. On a ma vérité, et ça, moi, na te. On a mes vérités. Et ça, moi, si. Boka si Koffi na JB, bah où est l'année? Pour JB ça raconte né à caché na e. Azorambo, est-ce que moi na ya papa chéri, a rolling à Verambo. A boya, et puis on a papa Kulutu. A pour ça na yo déjà na Guangaza qui baraté. Zuma Dragaza. Ozana ngope. Napo na ngo gapo te ke bela na ngo. Ya gapo te ke les gars batutu. Ils ont dans le bon sens. Ceux qui doivent comprendre bien, Koffi na JB là, moi si oyo boy na kota na moi c'est bon, bah oui et dans la histoire moi ba jarwana. Ba excusez nga na lobango ba jarwana et kenda siko mabe. Jarwana, siko entre Koffi na JB, nana linga ki moi sa mbira ya ba jarwana. C'est là yo mona nani na loba te Vierambo. Vierambo dans la omoni na musique à Congo hein. Hein? Pour les hommes, le seul mouton à l'équipe Vierambo d'esprit, ça va falloir. Et puis pourquoi? Parce que bon, le bagan a flatté, parce que Fali a ça de la positivité. Faut allier, ça de la mambo, ça principe. Ça veut dire qu'on a 12h. À ça de la bon sens. Vierambo, il mélange tout, il transforme les mains. Vierambo esprit ma bégo les rabat tout. Ram na yebi so na yebi. Ngamona mona bakana yo, mona ke Nathalie Maya mi se do se quand même a participé nango. Est-ce que vous comprenez? Donc ça dit déjà Vierambo n'a pas comme boy. Vierambo comprend mon qualité. On m'a donné ça dans internet. Avec ta bino chez des dames. À mon actualité, moi petit bakali a raflé ango. Azu ango.
so mutu muso à côté à rappeler donc ça dit ayebi ja musique bien ndenge kendaka ye mo ayebi sanga abi to koda musique yo jibe mpia na papa chéri on appelle ce mot de pas ali vient na ngai aza muto lelo batu bakondanaka ye te ya gardane ka silence okofi nde mutu abanda problème avec silence à jibe esalaka kofi pasi na mabe oyo verambo obela tantai bolama kofi eza nini mpa na yo nga bolama kofi eza nanu eza soki lelo bengi nga merveille c'est grâce à kofi nazala reconnaissant ale sel mutu oyo afutanga na vie oyo lelo banda afutanga mutu afutanga liso aza te j'ai beaucoup de ne parti on a quoi mais sur ma BP zali to lo baraté papa ngai nde nazabu oko banda obokola nga banda lelo so lingo bumanga na changer le yo na bosani malamu wana tout nene ata yo ndongo zana to roza no bien so lingo sala nga mabe ro bumanga na changer komo na nga yango wana eza loi ya mutu nyonso donc ça dit Verambo mabe alinga sala nga il voulait me tuer. J'ai 47 personnes que je nourris chaque jour, Dieu prête la vie. Il y a un moment où chaque jour, on a TVT. Parce que dans la salle, on a un Lugambongo. On a une charge belée. Sur Verambo, oui, il y a une charge, mais il voulait aussi me tuer. Au moins, il fallait les lots sur la réunion. C'est grâce à Fali. Mais Mouta provoqué rien à Fali, c'est Kofi Olomide. Est-ce que Barango Bazara na bango bien. L'air a vu faire. ezali nango bébé abandi ko sala faire vena nga fali ba kanai yozo imaginer que vena nga conseil mo babeta so ba kota njili kuna ata fali a plein succès na ba galon fali yaki nango ay manzemba faire parce que ozena maka chance vena nga boya ezara 13 12 mais 13 vena nga fali tellement esprit leke bela kimango akota na ba nyasa yemba kita kenda ndule wana kenda na kanda ve aramba tinda 3 fois ba ve modoko botoko ba no luka fali na ndako muta nyokoli mutu na vie na caprice koleka ve na fali azata kofi aluka donc kofi lelo il rêve vraiment mon problème ene zanini ako za bien na onenia azara mutu ata sindi wana sindi no moni lelo so sindi bakabo na kofi kama mna biso kofi mutu a provoquer ngo sindi a supportera belé hein sindi wana moni wana a supportera trop yona linga obeta ete parce que nayebi Merveille Rambo nakacha audio toyokani makamba bilamba Verambo attaqué JB ataka bilamba basadi bilamba ba chinois ba couleur rebelle Verambo na JB nanyo ka lataka pena voilà par rapport ya voilà c'est nanyo pena beta pena forme et faut le la vérité bango tout kofi alata kofi lelo roboye kofi alata danger na vie to solara bien bon bando boya bino na loyenge mambo sala wana pour venir kofi so va apparaître à la pression hein papa chéri par là t'as bien selo yonde ba classique na classara ba couleur na robeta ba gucci ba nini bango mbala balata na bango bien muna mutaza na style de ya rolata na ye kofi so mutaye bisinga ke kofi alata na mabe aza jaloux kofi no eza na congolais moko te na lobi bien congolais moko te bon lelo na rolongola ka vena nga fali ba to be excusez nga pona zo longolé te po nani men nazo ba po fali parce que chaque jour changer la bilamba mais avant fallait comme patron musique à Congo il y a un congolais moko il y a un nombre bilamba ko le ka kofi azali te bata wenge tu balata bilamba kofi comprendre mais na mambola ta lelo papa chéra zwambongo somba bilamba ya solo wana mana robi vérité parce que nga na mona ra e awa pas besoin de photo ta chance Elisa boy a route ba snap muta profitera signer a snapper Roger Mel asala ba shopping jumsu na kutana tabilamba ye moko ka donc ça dit papa chéra somba la ta bien mais Verambo pas la ta bien na mona ki nene abordé no sujet moko ya vena nga fali o ko faire le mamba di Diston donc so la moto to ndeti lelo ko fiolo mide o monte a comité na enya ko kendo lo bage ta moto wana zo luka succès na sima mwana ngai est-ce que nzemba fali zo beta tant di Diston na chaki vocal na chaki ke abeta kita yebisa boy bisangana pour fali na ngazana so azo réunir za pour na tala ça biso ba montre te azo réunir pour musique nene asala la musique bien ba ki beauté na ye ki nini na bilamba zo accompagner sima so ba avec ko faire bisangai nzembo fali zo sala ta William Shakespeare alobela ta nzembo wana Didison na beta kita pesa komagi yango to yembaki to sa yike non c'est la jalousie so ba nzembo nezo yokana te vandanier
Vera Maroloba Didison 1. Fali a le seul musicien Lelo. A réunir à m'inviter à Rabassi. Pas de m'excuser, la place de mon hasard a choqué, mais nous avons profité dans le banc. Venanga Fali. Non, na yoka été na l'histoire au Congolais. Pas les bimara, ba Congolais, ba bomba raté, ba tobora mukongobino ba matbozo ba matière. Et ça yoka na paria au Fali na fimo boto na nana. Ils ont raté. Fali za mubali ya moi si moro mère na biso nana ketchup. Ba tutu ba yebi. Fali déjà na boya za discipliné ata so boké restaurant. Bino bozolia ya zolia ba foué. Tana de gamutu. Bino bozolia bozo commander ba entrecôte ba nini mais ya zolia ba foué. Donc ça dit na ki bomotoné bo ata non na discipline. C'est le plus discipliné de tous les musiciens. Banda Congo Zala Congo, c'est Fali. La discipline. Hein? Olobi? Eh, na histoire tali lelo. Pour apercer ma casse, toute esa discipline te maman. Bon qui siango. Merveille. Nana tozo mona te maman. Toyebi histoire, pourtant balobi yoka. Te na ba mi Kofi pas le plus discipliné. Il y a Kofi, Azar le plus discipliné. Il y a des musiciens c'est déjà Lelo, l'artiste qui a plus de belles chansons en nombre, c'est Kofi Olomide. Oh, ça là-bas, comment on dit un succès, c'est Kofi Olomide.